ezali kopesa bino ba information ezali réelle tirée à la source yango ezali musana na biso balandi ya Congo Kinshasa Congo Brazzaville pe kuna na Europe bino ba wazili bakumalamu ya kolanda King Mag le roi des magazines mbote na bino tika ete kimi nzambe rumela na kati ya mabota na bino et comme itonga conformer bino boko taka déjà na bandaku kasi avant to fungola basango na biso esengeli ba que match o bandeko ya Rasop babenga ki pona le 30 novembre ya lelo kuna na kananga na Ibanda na kati ya Bukavu pena Uvira ba manifestant bazalaki dispersé na ndenge ya kosakana te kasi botika to fungola awa na Kinshasa caméra ya King Mag etambolaki partout pona kosala constat ya ville ndenge nini ezalaki bolanda elema wezali ya Mardoché Kassiama. Boyabike André Kimbuta, le gouverneur ya province à Kinshasa, azwaki mokano mikoleleki que ata marche pacifique mon côté ezali permis na territoire mobimba ya province ya Kinshasa ezala ya majorité présidentielle o ezalaki pona le 28 novembre ezala pe ya opposition ezala pe ya rassemblement o ezalaki prévu pona jeudi le 30 novembre 2017 oyo mokola le 28 journée salaka nango kitoko batu babimaka basalaka misala na bango majorité et respectaki décision ya André Kimbuta patron ya province kasi lokola rassemblement ezalaki ko jurer kaka na marche na bango ya le 30 oyo botala bino moko ndenge le 30 novembre ndenge journée ezalaki na place ya marche pacifique o ezalaki promis totala boye marche pacifique et bongo na nango ville morte na nzela na ba boulevard mituka ezalaki ya kotanga population babimaki penza mingi te comme d'habitude journée ya jeudi oyo ezalaki penza normal te talaka ke ezalaki ata ozali na rendez-vous na aéroport na 12h30 mais olongwe na UPN na 12h20 okokoma na yo avant pe osali musala na yo kitoko po embouteillage sango ya matoi o otelemi na gare centrale mutu aza na Sosimat musika okomona ye kitoko pona nzela loyenge ezalaki te ebongo na kati ya ville bino moko botala kimia ya kosakana te ba maison ba magasin ba boutique nyonso ezalaki ya kokanga botala neti maison oyo depuis bakangaki yango chaîne na kadena lobby ata mutu moko te ameki ata kosimba yango po asala je ya kofungola en tout cas esengeli na population bolongola kobanga bobangaka pamba te atako bomonaki ba policier ebele na babalabala na ba mituka ya maya moto na bango mais ezalaki nango kaka pona ko faire appliquer mobeko ya le gouverneur Kimbuta ya koboya ba marche pacifique et salema donc population bozalaki na longo ko banga te il fallait kaka bobima po journée ya le 30 novembre etikala kozala déclarer ville morte te etikala pe kozala férié te mais o esalemi lelo en tout cas Bossi sango. Totika kaka na wetali climat lelo mingi ya bakol bana bakeite batangisi pourtant bazali na ba préparation ya ba examen bolanda elema wezali ya Rais Moussa Fabrice Mawete na commentaire. Jeudi 30 novembre ya lelo climat ezalaki ndenge ezalaka te kaka ndenge boyebi yango wana ba reporter na biso bakitaki na quelques écoles ya ville province ya Kinshasa lokola na commune Selembao na Bumbu pe na ba commune mususu kotala soki bana bakendaki classe topete mais constat ezali ya pasi makasi pona mingi ya ba école ba bureau ba salle de classe ezalaki vide mususu pe ya kokanga bana oyo bapusanaki mwandamu na baekole bazalaki kaka swat mibale me moya ya kotangisa ezalaki te po bamesie mususu pe bayaki na bango te yango tomituni nini nde esali ke bana mokona lelo batanga te po gouverneur de la ville déjà boyaki makambo bamarche journée ezalaki normal lokola bajournée nyonso esengelaki baaktivité salama me nini nde esali boye est-ce que ezali baparent nde baboyi kotinda bana bango na baekole ou bien baekole nde boyaki ebisaki bana bafanda mokolo lelo bakende classe te boye ezali mabe makasi po ezali déjà ko-occasionner ba crise mususu na côté etali enseignement awa encadrement ya
baeleve nde ezali sikoyo Angers. Bakonti ya EPSP esengeli na bino boveye makasi pona ba trouble ya boye. Calendrier scolaire nde ezali perturbé, ba parents na ba école bozala ba responsable. Po banoyo baza venir à lobby esengeli na bango bazo ba cours na bango normal po lobby babima batu. Boye kitoko te. Ba parents na ba professeur pe batikali kimia te po na climat lelo tolanda bango na caméra ya Rais Moussa Fabrice Mawete. Bon, normalement, tout le monde a une activité comme il faut, mais subitement tout le monde a été ou non marche allé. Au juste c'est toujours comprendre marche en se dit à quoi. Et c'est bien open après ce boyebi organisation a marche en auto ndengeni. Bon, en tout cas, le long de tout le monde pense que journée makamuna bango to samipo. Il y a lobby to salaki bana pe bayaki ba classe makamwela inango normal mais le long de penza to zomona me mituka me bande ko mususu biso to bimaka meto bimite biso so vandi donc to mboka pendeza pio donc to vandi c'est que mot d'ordre wana ya ba marche wana za respecter ko to vandi na biso ngai na ye en tant que ndé to zanda ba interro général yango to ye mais bana ba yeti donc tu comprends le phénomène en gros pourquoi oyo ekangi ke bana ba ya bouti to type ban école te parce que to banga ki mais to monelo au moins ça ngoti ba enseignant bazala ki akutu ba signer juste présente ba kena bango on jusque là toujours comprendre tes anini eza mama o décourager mboka fallait bana batant pour l'avenir abiso ba parents za bana na biso ni bazotanga ne bana batangi tem tout to sécurité sengane na gouvernement basala en sorte que ba makambo boyeza la te poeza perte pour na biso ba parents na bana na biso ko journal le chômé bana bazu ba matière te to récupérer mon ndenge nini donc eza malamu mingi te ba signe ozo monisa ke mboka ezo kende bien te mais to moni mboka eza na kimia marché za te mitu ke zo tambola bat bana wenzi bazoteka sunga biso parce que calendrier scolaire eza toujours en cours tant que bana bazo ko vanda boye eza manque à gagner bana biso ba enseignant et manque à gagner dans encadrement bana parce que bana auto zo encadrer bango nde baza futur ya venir na biso na formation auto zo joa bango maintenant ba so ba absence boye eza lokola toujours ko former ba kuluna ba tout moya mabe oyo kati na mitu ya bana biso route Bekatef na quartier de na commune Masina eza ya kobeba makasi circulation ezali perturbé bolanda elema oyo ya Michel Osomba na commentaire. Population va vivre dans le district de Tchangou, précisément dans la commune de Massina, dans le quartier D. Balemba déjà comme on a été à ma belle route Bekatef, oyo esil sarabango même pour ça kobima, mais bazana choité. Route Bekatef oyo ezalaka na makadam. Elia manioso ebukana poto mai moye ezalaka lisusu te. Nyoso oyo kaka ndenge toyebi ke vula ezalaka nango phénomène moko normal. Kasi lokola société moko yaka kotongela bango baterasi oyo bozali komona ezalaki mukie supportaka mai te salite etonda na kati ekoma boucher mai wana nyonso ezali kosopa na makadam poto salite awa atoza na moto kobeba na yo kaka risque pe ezali bokweya botala kutu mutu apus oyo azopotana na kati ya poto kilo eleki salite ezobenda ye donc ezosala soni komona na kati ya capitale révolution de la modernité na coin oyo etikali kokoma te nzela oyo vraiment tolemi nzela oyo toloba trop bafilma trop donc solution emonana kaka te donc awa eza nzela moko ezosunga bato baoka matela mpona bima boulevard yo moi j'espère omoni nzela ndenge eza donc nzela eza poto donc na nde moko asakana te tomona office de route moko eyawa esanga baterasi ya mike awa basungola bakenda bango bakima toyebi te suite eza ndeni donc vraiment tosenga na gouvernement azwa solution mpona nzela bakonti ya gouvernement provincial ya Kinshasa ministre ITPR banzela mingi ya Kinshasa ebeba deja kala esengeli kolandela yango surtout oyo ape na Bekatef po population baza na difficulté moya kolata ta kitoko kobima ezali te po risque ezali vule ebeta te okobeba na yo kaka révolution de la modernité
eza nano ncours esengeli bolandela yango boye ezozala kitoko te. Aveni Bongolo ezali kaka ko continuer ko beba pe po ekomi na sekala te ko zinda Roli na weje na Medare Longue ba signer reportage. Avenue Bongolo Oyo, bakondi ya République démocratique du Congo, surtout bino bakondi ya province ya Kinshasa. Et ça li plus de 5 ans yango yo, population balela meti lelo, bozali ko kipete to ebite. Bozo kanisa nini yango pona nzela oyo. Dele nano kokite o mbongo kaka nde ezali kozanga. Bino moko boyebi ke ezali moko ya ba grandes artères ya République démocratique du Congo surtout ya Kinshasa. Mais bozali ko bouger te banda ebeba lelo botala ndenge komi. Mabulu ya minene soki mbule beti awa maye tonda kanete bali. E bongola po bongola ngo lokola pe ezalaka na sema kasi et surtout que etonda fulu na kati soki mbule beti débordement o esale makawa tsunami kutu bien. Nzoka nde mikoleleki tomonaka OVD koya awa kobanda misala la baka niveau on dirait que bazalaki déjà kobanda misala mais fenta manvuba. Sikoyo mituka elekaka lisusu te awa situation ekomi plus critique na ndenga kosakana te. Soki mituka ye ekoma kosuka kaka na kwa kimwenza batu bakiti babeti lisusu ligne 11 te na station Bongolo eloko ezali normal ata mukiete. Sonia awa na Bongolo to vivre bien te. To komi ba maladie c'est que botala binomoko pont. Bolo bela bakonzi ba kotala biso pe likamboyi po awa bana bazoko fwa na mai biloko ebele biloko abatu bandako abatu kodinda banda ko so dinda mais lokola neti tozana capitalité mais nzoko tozana capitale tozana ba ministre ebele awo botala pe nzela o Bongolo za route principale yebani Kinshasa mobimba pesa kana transport neti ka Victoire ne bato benga ka Victoire wana. Mais Bongolo pe bemaka bato belé ya kana bango mais talaka prespe ekufi tozolo baba konzi ba kotala biso likambo pe baki pe kaka ville te ono tuzaka ville nazana kanda mboka papa tala tayo moko mboka bo epenza to koleka nto uti kingasani oleto leka ti gambela to sukeli kuna nde sikanzele suki sikwa tayo moko bo epenza boye bazomona biso te koto nasengi na gouvernement bongsela biso mboko tala nzela ndenge komi babongsela biso nzela babongsela biso nzela. Gouverneur André Kimbuta yonde le numéro 1 ya gouvernement provincial ya Kinshasa. En tout cas botala nanu route oyo bolukela OVD projet ya financement moko ya bien po nzela oyo et vivre ata ndambu ya révolution de la modernité po ezali vision chère ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Nzela oyo penza milelo leki et comme kosenga kaka passage. Et si ebana tikala yemoko na masolo etali ba voyage na bino le président Simon Ikamba oyo azali ko assurer pe ko faciliter bino na etali visa balobi ONG SRI kende ko signer présence au voyager na facilité Marboche Kasiama Medare Longue ba signer reportage. Simon Ikamba, le tout-puissant. SRI, le Pink King. SRI, mon pangé na promotion pour le voyage à Congolais. Pour la fin de l'année 2017, au moins à Congo Yoka. ONG service en réussite international. Et même le bino mon pangé na promotion pour le voyage na bino. Olingo Kende Canada. États-Unis d'Amérique à partir de $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ekosalema kitoko. Olingo kende Russie, Brésil, Cuba, Turquie, eza l'État Schengen mobimba, Afrique du Sud to Tunisie, eza la paix olingo kende Dubaï to pe bamboka misusu, eza la pona ba étude, tourisme, commerce,
soins médicaux de conférence pour contacter Nabino Kaka ONG Service Réussite International. Il y a président Naïkamba Simon. Tala, à partir il y a $500, il y a Pamba à la fin de l'année Oyo, on s'est retrouvé en Tunisie au Kotanga Polobi. Comme cadre ya moko yo kitoko grâce ya ngolu ya mosungi ya peuple congolais Monsieur Ikamba Simon. Papa maman hey! Meilleur héritage okoki kotika la bana na yo ezali ba étude ya qualité. Yango wana ONG Service Réussite International champion pe number 1 na masolo ya assistance pe ba démarche ba visa e bengisi bino boya ebele boya kolukela bala na bino ba visa bakende kotanga na étranger. Oyo ezali mobange na promotion bokoki ko rater na $500 ya Pamba on se retrouver na Tunisie pe na $1000 Canada pe États-Unis d'Amérique monio. Bonjour adresse avenue Pascal Taboulay ex Tombalba numéro 83 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya studio Ndiaye na RTNC2 en face ya INRB. Bokokuta mususu na avenue Colonel Ebeya numéro 24 commune ya Gombe en diagonale na quartier général ya Armée du Salut. Et bongo bana changwe na boulevard Lumumba numéro 25 quartier 1 en face ya Bicalbitus référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse wana Ozamo Bimba. Bana Congo occasion oyo soko raté yango o raté pe mikila poto o raté pe kokoma cadre mikolo ezali koya pesa passage SRI nyonso na facilité. Population ya Mokali batambolaka kaka likolo ya bwatu po mai etona makasi na quartier oyo eza kosala pasi bolanda elema oyo ezali ya Dieu merci Mundele Rais Moussa. Population ya quartier Mokali na commune Kimanseke bazali ko vivre lokola na bokatola kuna na province ya Équateur. Po bokondima te na kati ya capitale batu bazali ko vivre na kati ya mai oyo bozali komona boye pe ebota matiti soki oyebi te okotia lokolo pe ozindi na yo mobimba. Awa bakoma kotambola kaka na bwatu oyo bozali komona moyena quelque chose soki ezali te okangami na yo na kati ya ndaku. Kasi selo bango moko population balobi ke mai oyo banda kovanda banda 1982 ti lelo bota na ndenge nini batu mususu kutu basundola na bango bandaku bakima po bisika ya boye moyen bavanda ezali lisusu te. Na kati ya mai oyo na bambisi ya minene bakoma kobota awa somo. Kasi population batikali bazali kaka na espoir que l'État akoki kolukela bango solution po bazali na bisika mususu ya kokende te. Pe baleli lisusu ke mai oyo ekoma kosala insécurité ya makasi batu mabe bakoma koya kosala mabe kotoyo pe babomaka babwakaka batu na kati ya mai. Et pourtant na bamvula eleki basangisaka mbongo na bango po l'État alukela bango solution ya kotongela bango bakanivo po mai oyo ezala kanalize pe kende kobwakama na kalamu ti lelo etikala kosalema te. Esika oyo bandakala depuis 81 bazali kozwa nzelo awa na l'État. Ozomona ti l'État amoni ke mosala ye ya kozwa nzelo esili sikoyo ayakopesa biso bampango wana depuis 82 80 na boya lelo omoni ke soki mai esika kokeleza te mai ezonokala mbola ezovataka esika moko mai ekokende wapi awa kolini tozalaki kosangisa mbongo na hotel de ville te lelo eloko moko esalami te biso toza na sécurité ata moko te basi babumi bato mosusu biso tokote moto anani na epoleli kaka babumi batina mai wana babumi batina mai leta la polisi akoya atali kaka boye bakamati kaka moto wana bakei kokunda ye na bato ya Croix Rouge. Toza na insécurité awa toza na sécurité ata moko te. Bakondi population ya quartier Mokali basengi na bango kaka botongela bango bakanivo ya minene oyo ko permettre ke mai elekana
po bato en pleine capitale bakoki ko vivre boye te pardon bolukela bango solution po ya boye mabe mingi. Biso koto mo ezate pardon batela kambo. Tracasserie ya ba policier na ba bureau de eleki kutu mikolo eleki bazokisaki na président ya ba wewe waziko esali pasi makasi boyoka déclaration na bango na caméra ya Fabrice Mawete. Bamotao tobengaka mingi bawewa bakoma kolela mingi likolo ya tracasserie wa ba bureau de na ba policier basalaka bango. Kasi mokolo ya samedi na poko wana commune na Kalamu na croisement ya Kapela Kimwenza président national ya bamotar ye moko avivaki événement à live. Bamotar na ba policier babandaki kopotana pona o etali air selon ndenge bakatela bango ke basukisaka na 20h. Pona ba moteur balobi ke ba policier na ba bureau de bakoma ko régler ba montre na bango po atakutu wane comité bakangaka bango pe baliaka bango mbongo. Tangu bazali ko discuter Monsieur Ziko azali président national ya ba moteur akoma kiwana tangu kaka zoluka ba explication moko ya ba policier asilika bimisa mbeli na etango alingi ko bareboe botandeni ne kataki président Ziko na liboko epesaki pasi makasi ti lelo kutu dossier ezali na société ya pembeni bakomi kolandela po boye ezali normal te. Ngana za civil na koki ko attaquer la police te c'est pourquoi nazali ko sele pas ba autorité pour na bazo décision ezali awa tracasserie ekomi awa ekomi na ndenge moko ya mabe na moyi bazali ko kanga na butu bazali ko kanga et pesi na passe na sengi na zo que le pe ko kuta na général la bango mais zo pe ça passe. Tangu nyoso tolobaka kyo esengeli suivi na mibeko ba policier na mibeko ba kondi ya la police batiaka esengeli salemaka kaswe komi ko salama epa ba bureau de na la police ezali mabe makasi po tangu autorité morale ya bato komi esengeli koyokana ko expliquer makambo na ndenga malamu pour que pas conscientiser bato na ye mais kozokisa boye esali kitoko te bakondi esengeli bolandela makambo oyo po ya boye ezosa kitoko te mabe. Awande totie point édition ya biso moko na lelo kasi tokoki kokabwana bongo te tika ete to souhaiter joyeux anniversaire na Rit Mukoko ya botama moko na lelo heureux anniversaire na yo prospérité longévité pep épanouissement et landa yo kino kokota na 2018 oyo biso to présenter ba vœu le meilleur na biso epa na yo Rit. Heureux anniversaire na Pindi Sandra mwasi kitoko abotama moko na lelo tika ete nzambe ya pambola yo okende liboso bave na yo nyonso nzambe accomplir ango selon ba désir na yo. Soki bo sepela ki édition moko na lelo bopesa merci mingi na Michel Osomba le reporter puissant oyo asalaki yango mpona bino na nsima ya caméra tozalaki na Rais Moussa oyo abendaki biso ba image tozalaki assisté na plateau na Mardoché Kasiama kuna na montage tozalaki na Dieu merci Mundele Vini Fat nyo mabengo bango basalaki musala kitoko mpona bino toloba nini awa bokonzi kotoyo victoire biso na kati todondwa King Magoyo gu pesa mon passage